Ngai naza lokola Moïse, Masuma aza lokola Pharaon. Masuma aza lokola Pharaon ngana lokola Moïse. Artiste ngana tinda ina aéroport, mamoli faut yeba image wana, ngani mona tinda bango. J'ai payé le ticket pour 60 comédiens. Oyo bangalufa ba riskaki ngai nde na pesa ki ngalufa mbongo ya okene aéroport. Bon ndenge lelo bangalufa baba no benga mutu amayelete. Ça c'est pour jouer avec une personnalité. Ata soutenaki, yandi mo sa soutenaki ngai ne mona latia yandi mo pour le PPD. Ba polo wana nazwaki pa président fédéral André Kimbuta yangu ex gouverneur. Nazwaka ba polo wana kendo tuna mama Suzy Bantu. Nazwaka 200 polo na sa photo. Onga na salaka marche pacifique. Oyoka ba diaspora ba telemba lobe le foot ani nazui. Parce que on a nazui, c'est ce que tu as joué avec Kolekanga. C'est ça sani. C'est ça sani. Barti c'est belo nyoso bazo lero ba presi kisanga ba ke kolala na hotel na Dubai kuna. Ba c'est les aka po ba artiste. Bienvenue sur Dada International TV, très cher internet. Je suis là, moi, votre humble servante, la daronne de la presse congolaise, Dada International, la femme a plusieurs options. Merci Nabana Poto, merci Nabana Angoula, partout au Bolingarabiso, partout dans le monde entier. Merci beaucoup. Je profite aussi à cette occasion pour dire un grand merci à RK de Bruxelles, René Kabasele. Mon moutou de Kati, mon moutou donc, il y a trop, et Zawana, René Kabasele de Bruxelles. Merci au président Patrick Ekache depuis quelque part. Merci Nabana soutien. Vraiment, et ça l'a bien makassi. Aujourd'hui, je suis avec Ano Sanjo. C'est un artiste et comédien. Et puis, il y a un président, il y a l'association, il y a Pakosiko. Tozo Sololana ye mingi par rapport il y a réunion au eleka qui dernièrement pour na matanga ya Didi Kambala ba makele eleka qui ebele et Simba qui président Elomba Lobibo et Gabriel Lobibo Ano Sanjo pe Alobibo et to lingi ka ate etika lankulus ndenge to tika ki ba fanatique nyonso ya théâtre na suspense yango lelo to ngai to kutana na ina to Sololana après to luka ba to mususu ba président Masumo pour na koyeba nini oyo en fait ezoleka entre ba comédien boni Ano Sanjo. Maman Dada International Télévision, maman na sepeli pour na mona kaoka na etanduke ndingo yambinga na chaîne na yo na sepeli comme na yo ozali parmi ba grande dame bazo sa la parité na kati ya presse monde. Félicitations. Merci avec votre intelligence, votre loyauté na ko soutenir rabiso ba artiste kolobela rabiso. Mbote na balandi nyonso bazo kolanda ngai à travers la planète, en Amérique, en Asie, en Océanie, Europe et Afrique, précisément dans la RDC, na Kinshasa. Je réponds au nom de Bayolo Boladja Marius, votre humble serviteur, artiste et comédien cinéaste congolais, président national initiateur de CCBB, compagnie cinématographique Bisso et coordonnateur général de la Pakosiko. Donc Pakosiko c'est une plateforme de comédiens cinéastes congolais. Ano Sanjo kenda omona na soute na ba théâtre ozate na mamba politique to omona ote to éviter so ko mosala on siko en coulisses du coup to yo mondo na ba problème o ezoleka na ba réunion ya Dadi Kambala mais avant to bandana no o biso okenda wa ngana yebele on na théâtre kala à l'époque na no mono ya na luchacha na éviter so ko zo ibeso avenyana na lemba on a biso to ana bana miketo bani masola théâtre te ko banda ko ya na avenyana après un moment donné to ko tout monde comment mono na makamba politique du coup obongi. Maman Dada, merci à nous Sanjo d'abord. Ngayoyo, artiste nyo sa zakabongo. Donc na vie soko mono so tambola libulu ezam liboso pour na ko sauter faut zonga sima. Donc na meka ko zonga sima par rapport ebika ka nous Sanjo, as artiste moko comédien na zalaki mingi na théâtre. Il y a un moment donné par rapport na politique ya mboka na biso na monaki que il faut na porter peu moins plus on moni na zaki na transition na soutenir mon mboka Jean Pierre Bemba Gombo na soutenir ki en tant que mongala na ebaki te kongeza bangala batonyoso mesika mon mboka Bemba kwe mbala moko honorable Francis Kalomba eko ebisanga lobi aux artistes ko tikala ka pona Bemba te ya ko soutenir président Eli c'est comme ça mon ngana na sima ya mokonza mboka sorta Joseph Kabila Kabango na pesi mbote sénateur en vie na maman Olivier Kabila en tout cas na soutenir bango sa complaisance sans intérêt.
mais na bolingo wana esika pe mandat esili le 24 janvier 2019 omonaki pona kolakisa na bato nyonso babanda lobaki ngala mutu akabila na mutu PPRD naza artiste za couleur politique te omonaki na yataki maputa ya IDPS pona ko honorer mémoire ya Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba héros national tata démocratie parce que abundela pe démocratie akufi na bitumba démocratie nde na honoraki mémoire na stade de martyr ba mususu ba traiter kinga opportuniste et très au contraire wanisa selo bango ngai na utika la kanga na vivaka ngai na nzambe donc ngai ata obie bisinga na tanga te o immoralité charisme ezate wana yo mais ngai moko ngai comme na no sanzo mona na nzambe nazali enfant adoptif ya Seigneur Jésus Paul Jésus ayaki pona Israël ayaki pona mokimo bimbate mais ba israéliste bandimi yete babwaki se nde ami pesaki o nyosa ndimelaki adoptaki na makilana. C'est comme ça que je suis aujourd'hui fils de la porte de Mutomboka Lombo, mon Nzambe. Ça c'est mon père avec maman Mami Mutomboka Lombo. Biso toza ba commando céleste ya Kibomango, ya ministère amen alimete 8e mairie. Na pesi ba papa yo sur intercession pour naza moko intercession, ya intercession na kata ministère amen. Nazali ko sambela nazali artiste comédien. Païente naza artiste comédien chrétien na banga kanzambi. OK, voilà. Ano sanjalobi ya banga kanzambi mais ba problème o ezoleka entre bino ba comédien. En fait, c'est quoi au juste les problèmes nini o ezoleka entre yo, président Masumu, président Elombe na Marie-Hélène. Na ebisi yo ke makambo ezoleka il faut na ebisa bana Congo ebandi ndenge nini. Pour que baye bakingana président Masumu to kanaka te ba musu esika na benga Masumu boyo kanaka te to bozo yo kanaka te to yo kanaka te depuis kala mais liboso bozaka ensemble. OK to bana ensemble po babane ko ndimelanga po ezaki na intérêt ya président Sota Kabila parce que esika nazala ki moko yo maman Olive lembe apesa ki considération parmi bana Congo nyonso ba projet ki Joseph Kabila soutient na bango nazala pe moko yo na memaki ba artiste comédien na mobilisaki ba artiste comédien depuis le 10 octobre 2010 na qui oui comédien par invitation à maman Olive na Bukavu pour marcher ensemble na ba maman nyonso ba qui marcher pour dénoncer viol fait à la femme mais depuis wana maman Olive invité biso esika tozongi na ko initiative ya ko sangisa ba artiste comédien nyonso po na façon ba artiste comédien ba affichaki na invitation wana comme ba considérer ngai te nde ba mesana ko considérer ngai te lokola comédien ba benga artiste politicien parce que chaque fois discours à Bordeaux esika no to kokutana ya lubaka voici les artistes comédiens politiques voici comédien pour donc tous ces apôtres qui humilier nga ko diaboliser nga pour que na amène la difficulté à tourner même à ta film mon côté par rapport parce que ma capote le besoin sérieux maman j'ai sacrifié mon carrière pour défendre Mboka parce que si on a bandé au soutien président Kabila à l'époque en tant que président honoraire aujourd'hui, c'était pour l'intérêt de la République, c'était pour l'intérêt des artistes. Parce que quand l'artiste est comédien, Azala qui n'en plein, Azala l'autre même attend à la bango. Parce que ce n'est pas dit aujourd'hui, les artistes sont comédiens, Babano Bel ou Babano Kouf, Tobana Kouf depuis Kala. Même il a droit d'auteur, Tobana Osoate. Mais avec Kabila, on monte sa tongi, et l'omba sombi, maman nous s'en joue, mais c'est comme ça. C'est la contribution de la Pakosiko au sein des artistes comédiens congolais. Donc, maman nous sanzo nazali soki na lobi ke toyoka na kaisulte ce n'est pas dit na makambo dimanche parce que dimanche ezalaki président Masumu te a convoqué réunion wana loko la président TPC non ezalaki nde affaire maman Marie-Hélène femme artiste et ça association de femmes et artistes comédiens congolais basangana ki maman Karine parle na maman Marie-Hélène bazui boule na bango na bomoko ya bobo basangisa ki mayele pona ko inviter biso ba président pona kati ya théâtre ya Congo il faut bana Congo baye baka bana poto baye baka ezate ka Masumu nde azalaka président ya ba artiste comédien azalaka kala selon nga bandaki ko exploiter biso parce que ba artiste belé ba dirate oui ko zalaka président ya association c'est pas dit lo ba mfag atane ngomoni a pas chef de l'état o ya ko kolobake azali ko engager nation parce que azali chef de l'état azali élu ya peuple mais so ko lobi au peuple de parlou bazango azemboka te ou bien MC ou bien Fonis ou bien DPS ou bien père baza ko engager mboka te ou bien Idemo baza ko engager mboka te ou bien Adeli ya honorable Francis Mbengama na pese mbote mobala ya mama Vesi Mbengama na pese bango mbote lokuta mabe na ebinde belé mais bato ba obunisanga par rapport na mayele na ngana sagesse nzamba adoptanga po soki na zaka na diplôme d'état ata certificat mais mutasaka na kalangate mais na c'est la kasiko nzambe atse za ministère bazisaka ngote eleki diplôme d'état yango nde bapesa yango na Salomon donc na mokuse mama
Maman Marie-Hélène a invité Kingai, Maman Nosanzo na qualité na en tant que coordonnateur général à Pakosiko, a invité qui président Massoum de Bénin en tant que président NTPC, a invité qui président Bobo en tant que président Bomoko, a invité qui président JP Massamba, il y a Fondation Tokalisa. Mais nous vivons paysan, pour nous inviter nani. Bah invité qui paye nous vivons. Prince Lusolo, il y a une initiative il y a Douce. Il y a Kapanga, Douce Kapanga na pese mbote na c'est ndé muta réseau représenté en na Kisasawa, ndé ba invité qui biso ba responsable à théâtre à Congo. Pour normalement ezaka ka masumu te ndé akambaka mais on doit masumu zape na ba comédien musu bakambaka ba comédien musu ezabiso wana il faut tokutana poto ye ba kosolo ndenge nini tokoki kotambola parce que songi koti ko yinane koti liwa pe koti division pe koti Maman Olive a lancé un message wana to sangana masu malingaka te Maman Denise pe même discours masu abenga bino boisa ke to sangana ndi Maman Olive to benga masu muto sangana ka Kosangana, ezaki pour intérêt na politique pour amona ki avec ya Nosanzo ba ofotenga pour oyebi ke masuma za politicien. Ah bon? A cause ka ba comédien oyo ba yebi droit na bango te ki aza politique. Masuma za kana kate MP, asaka politique, asala association na politique, to adhérera ka association masumu na terrain à Ferrodrome na Kitambo. Ba comédien ba mayele ba yebi même papa Elomba yebi. Elombe pe aza politicien pour azakana na ebite so alongba na palu apostila elombe apostila deux fois atika ko associer ba artiste comédien te na qualité na ndenga zalaka secrétaire général ya NTPC que abenga ba artiste nyoso aibisa ta Nosanzo ke sangisa ba artiste ponga na komina besoin ya kosa politique pour na défendre droit na biso pour na monique droit na biso za bafoué na Congo batika ko sala ngote ba sala yango na hypocrisie na clandestinité na kelele zala bon ezo sala pour bango ba politicien bazo bunisa biso ba politicien te pour makambo ezala ba artiste comédien bon soki bango ba lingi ke to soutenir bango il faut pe bango ba bandima biso bon biso comme bango ba ndima biso te biso pe moneto ndima bango ezate nde problème place eza wana ya mone ki mami Karine pala na Maman Marie-Hélène na Bobo nzamba inspiré bango ba sangisa biso po to yokana to tia minduki na se to sala commission moko boye chaque invitation soki ba bengi biso na cabinet chef de l'état ba soki ba bengi président Masumu en tant que président TPC mbamo Masumu abenga abengi sesi abengi super massa c'est ça mabe OK soki net le longa na journée na banozo ba pele pa mamoli na balotsa ba kombo na bango liboso c'est ko benga bango oh mais na balo benga bango te na sala ba action ya minene mama pa kosiko na benga président Masumu na bato ya NTPC tokende kotala ba blessé de guerre na Kankokolo oyebi FARDC gagnaki bitumba Maman nous sasoyi boyoka ba artiste comédien ba kena Kankokolo ezalaki pa kosiko ezalaki NTPC te soki boyoka ki ba artiste ba sali marche pacifique pour na ko défendre Goma na bitumba oyo ba Rwanda ba bande ko agresser biso boyoka ki to bandaki marche à partir ya boulevard du transition bien réside des eaux to kutana ki wana na ba cadre mona bangalufar ezalaki NTPC te ezalaki nde pa kosiko nde organiser marche wana ba masumu ba yebi yango elombe na bodonde ba yakite mais masumu azalaki ngalufar azalaki cadre bazalaki bipendo sako bazalaki ba enseignant ba maman ba losombo ba muyombe go to zalaki ba maman waso to zalaki wana na marche wana témoin au kire ezalaki ce cas di mabugume sala biso kalam na pese mbot na place des artistes to sali action to yambaki secrétaire général à l'époque il y a MP obem minako nzala avant même comme président de l'Assemblée nationale to pese mbot mobala maman dadi minako mais babilo konyo so wana ezaki NTPC te ezaki masumu te ezaki nde pa kosiko to bana osango na bonne fois pour na hotel image na biso na mire politique ko kende ko tuna na groupe à masumu même micro na tuna batera masumu soki bazwaka mbongo na sokoda kende pa esobe na groupe esobe kende ko ta micro soki batera esobe bazwaka mbongo na sokoda basa na droit moko te bato ba na droit na sokoda ezaka esobe masumu sese muyombe gauche baza soki 20 c'est na Congo soki toza muke tokoza la 15 même 20 na katanga ba grand artiste baza na Lubumbashi na mbandaka na Congo central ba mama Congo bazali na Mbushimai na Kasai central Kasai oriental na Greg Bater na Manye Masidi kuvino ba artiste toza partout na Kisasa 24 communes mais awa tozo yoka kaka masumu elombe bodo Masum et l'ombe bod. En principe, c'est maire de troubles à Nosanjo. À Nosanjo, c'est maire de troubles à Nosanjo. Envoyé en Zambé, oh il y a même bénédiction na théâtre à Congo. OK. Aux AP, aux alarapé président d'un groupe non, on a dit que au moi pose d'ici là au quoi activant. Ba président est belé au bazo diriger ba association y a ba artiste au tozo mona lelo eza ba président pe y a ba groupe toko ba pe ba papa
baza ba papa na biso ba misusu baza ba koko na biso mais entre nous kaka ba makelele bino ba artiste vous donnez l'image ya ozala uni na tango ya problème ce to moni bakangi dadi likamba nde akufaki bozo ya na kolela bozo sala ba crise croyant que bolingana mais en soi kati na bino na ba réunion il y a toujours des problèmes bolingana kate et ça ba problème au juste des problèmes eza nini so moi na monke o abandi théâtre lelo aleki na télévision lobby bino ba mikolo boza ba tel boso hotel maloba banana ba monke bino sko lelo bana wana ba mona bino ba papa masumu ba président Lombe ba moni ba Anosanjo bato ba kanisa ke boza kana pour no sansa bato bozo sa ba makelele. Maman, on moni pour répondre à la question. Il faut aussi ça nous place makelele outil. Voilà. Réunion oyo sika Marie-Hélène ba bengi biso. Est-ce que c'est Isaac NTPC invité kinga? Lobby a fan d'invité kinga. Mais ndenge nga na ye réunion ata na yaki réunion bandaki na 15h na ye 17h mokondi ba reprochaka na miso abatote ça c'est un droit ngo motatangi yango eza papa Elombe président ya groupe Simba ayebi yango Elombe asalinga remarque na biso abatonyo sa lobby le président de la Pakosiko tu n'as pas droit de parler parce que tu es venu en retard. Mais c'est ça le Makabongo. Non. Ya mabeni le président Masumu. Bon, Masumu alobaki nini parce que sika Elomba alobi bongo, je n'ai pas parlé. Na monaki toujours moralité na ye par rapport na osembonga na tamwa nango na yebi ki fa créer discussion. Et je supportais ça, ok. Na kui ko revendiquer ngo sikote parce que ah watoza na muto moko otobane ko lea na ko sala na musa kufi, je dois garder ça. Et na olobango na kati entre biso so ba membre baké. OK, na tiki Elombe azoke na bengi comme a clôturer qui réunion, même Baptiste Sebele ba Sebele même moment qui maman Marie-Hélène a approché Masuma bandi ko lobela lobi mais oh bosali bwana za malamu te parce que avant le babima j'ai appelé collègue nanga président parce que toi ba président d'ailleurs à cause accorder parce que na président groupe le ko Elombe za pe président. On est des collègues artistes. Na bengi papa Elombe. Na lobi comment tu as fait ça lobi longba. Yo hier retard lingo déclarer lingo déclarer. Comme ebi kingana zaka moto vérité azune zela ake atiki président Masum. Président Masum azo solana maman Marie-Hélène ngai pe na profiter na lingina tout na quand même na ba président Masum soki bozu ba disposition nini par rapport à réunion parce que na une réunion. Yo ka réponse à Masum. De ozo na yo na longba kuna bolole moko boy. Irresponsable. D'abord est ce temps-là pour diriger bateau. Dans même temps aussi, aux abololé, aux nyama, bimaku no kokana domestique n'angate. Un éducateur de masse, un père de famille comme moi, mais yoka maloba papa mukolo, azoko lobela, collègue ne ya musala. Quelle éducation ça père ça exemple ni na malam. Bon, so qui na lobi qui na zongisa, ba lobaka ka no sanze poli. Mais réputation so kende ano sanza zo finga mikolo. Bangonde bazoko détruire nga ba na politique ba ebi ke mama no sanza za muto mayele, azana nzambe na za makasi, il faut ko bundisa ko maloba même o so ba lobaka na malade ya monderi bolanda ka lobaka même français. Ba sala politique moko ya ko diaboliser nga, ya ko salinga pour que bango ba régner. Na moment bango ba régner peuple congolais so nyokama. Ba artiste comédie belé ba zo mona passe. Oso mona ba mususu ba komi otikala kaka na espoir ya ba yamba bango pa maman Olive lele komi susu maman Denise au contraire ezali objectif na biso te Pakosiko comme na biso siko yo ya Marie-Hélène ezanini Marie-Hélène ezanini parce que sikangai invité na ye na za menacé na moni réaction mon côté Nadon yo siliki na siliki parce que maman Marie-Hélène le quoi bozana matanga ndena ku ko accepter papa Masumi fait ba biso mais papa ce n'est pas bien malgré tout na monaki que sale mobimba artiste comédie belé ba silika ki na président Masumi balobaki réaction ya Masumi za mabe c'est pas dit parce qu'il y a président NTPC en plus NTPC zali association zo disait ba groupe union sauté. Il faut que ça NTPC net motoloko la c'est ça membre NTPC azali akabana po banga ba président et simba te amonaka toujours irrégularité wana amonaka toujours basesi wana que organisation ezate bazadine te po batangi te to monaka bango bazaki na ba président Bordeaux ba président Bordeaux afinga c'est ça tanga te au contraire c'est ça responsable ana mosala bana tongi ba immeuble azana ba entreprise ngana ebisio c'est ça za na stabilité ko le Bordeaux musika na ebisio. Bon, na mokuse ya omoni ke pona répondre na question wana uti ko yebisanga ya opposer que question moko wa oh bino ba président ndenge bozo créer OK to créer trouble te ezali manque de leadership ngana sina na nosaki déjà que na leader à 5e génération na za chef état major général na zo bundela
théâtre à Congo po bituma nangesi na bandai na masumute na kene même comme on a vu na bisa kufa la diluya po na koyebisa ndenge nini yo zoko zo mbongo zoko zo na Congo o biso to zoko koti pa na yo o defana ka théâtre ba alobi po ni lobeli nga bongo na lobi biso tuto linga ka ote parce que na Congo wa tozomona ba théâtre même dessin animé théâtre ba américain ba nigérien ba sud-africain tozomona même ba tanzanien ba komi na plein théâtre na biso comme okufa pour la politique ya mabe ya Congo et dans même temps yo pe olingi o diaboliser biso bondenge ni albi susina ezani ngalo bité il faut pe ça la biso pe promotion ndo mona ki émission rapate week-end bimaki ba sali match to banebo ko beta c'est moi o bana mona chaque match nga zanga raté na bengi balo so to beta match ba bengi balo ngalufa ba bengi diombo c'était comme ça ba to pe ba comme aux bon chaque match to bano zo $200 et fort ni bango ba artiste comédien ba sala pona nga pona zo ata $100 yo so mona ba film na bango yo so ba tourna et so so mona lingina na kati ba diaboliser yo incarné comme Baliosom. Toi tu imites toujours Baliosom. Non maman na ebiso tout ko tourner film moko to benga ngo état de droit. Ezaki idée ya maman acoustique bomandeke na pese mbote. Aza chargé pe ya social na pakosiko. Aza pe membre ku ne pas ya ba maman Marie-Hélène parce que na Congo za bongo moto na moto objectif ate mais na osepela na lukata esika na lela. Osomo yango ezobona ezobona trésor. Mais ce que ezalaki na objectif pakosiko ezana ba objectif wana objectif aliboso za kubundela théâtre et mata yami bale kobundela ba droit d'auteur ba comédien yami ça ezali ko renforcer ba capacité pour les komaka dikola sana na nyonso wana déjà obundeli parti oh mama yo moni ndenge nini na tomboli théâtre bongo lelo ba komi comédien asomi mutuka sai wapi yayo Moyombe gauche masumu en plein roba zuna ko bundela ka bato mi bundela te non mais ngai moko pe na jute mama esika bato bazwaki mituka ngape na zoi mutuka eza ba valeur na sina zwati moto moko afutela ka wasate ba ope ba ofutela ba osomba pete po biso osisi mabela ko ba lingaka te ba iso somba na gombe yo ke somba mama ezambongo moto sosa melake loke kokina mungongo na ye nyoso wana za diabolisation pona kokende ba pesa ngambongo ebele gombe yo ke somba kuna lina OK ba pesa ngambongo $50,000 na $50,000 maman Olive pesa inga po na teka déjà mutuka et pas meta maman Olive pesa ngambongo $50,000 mais apesa ina odiboso mutuka na teki mutuka na teka ki yango na $27,000 nazo organiser makambo ba association ba comédien talaka président mona maman Olive webikaka il faut ça na mbongo po balanda yo balandanga po na pamba te oye Renault net boda yaka Renault akuti retard azozonga mais président pesa essence na ju $50 yo so mona boda pesa comédien $50 na pesa bodo $50,000 na fiki mais na réunion pe ante pesa boda ozwa pe ba mbongo mota kosa ote masumu ye moko nalo il faut bosomela e mai bozo mbongo ukuta wapi ya matanga kuta kotizaka te ya likabo kotize politique ya mabe yango ni omoli siko esikanga na oloba boyoka na bisayo to sala bongo ale message ke pa maman Olive maman Olive pesa ba comédien mboko sakana te vraiment na ndimite soki comédien mo ozwa isu $50,000 bazwa na ba yoka na bisayo ba pesinga $50,000 ba ebisi maman Olive ke ano sanzo ateki mutuka azo sala folie au contraire mutuka na teka ina otena banoke nini na simbisi mikana mutuka toyoka déjà maintenant sur 500 chaque réunion na ju $500 na ju $1,000 na obi magangi mboke ke kosila aussi simbo na ba réunion mama makambe bele na kufa likula Kabila na Olive même na poto baboya ko produire ngai kapo na Kabila na Olive mais na bité soki bango moko baye bango ti lelo ata na cassette mo théâtre congolais même théâtre congolais batalaka elongi nanga kuteza te pourquoi pas ba diabolisanga na za artiste politicien ya Kabila ata lelo na ebisio na zaki ma ville mais chance ka poto comme na alternance to comme l'état de droit motonyo si pas vivre na musana ye tozu président oyo état de droit akota na makambo politique te tozu mama Denise azokipe na makambo ya bato te azapo na bato nyos po alobi bomoko ayambaki ba Congo ayambaki ba Congo ayambaki ba artiste te ebongo deka ba ici baza ba so ayambaki ba artiste comédien ngai pe na ngana zala po alingaka se contenir compte na géopolitique distinguer première dame OK bayambi ba artiste basengi président Elombe asala luste Elombe ayambaki Elombe selo ya lobali na discours n'est pas ya nini za groupe salongo bakende même na maman Ndita mais on les artistes te ce qui ko présenter il faut pas pour na ba discipline nyonso
soki représentatif maman ngai soki ezalinga ere mama Denise en tant que distinguée première dame protocole ne balingaki ere comme babengaki Masum bayebi bien que maman nous sanzo azalaka soki pe bayebaki te à partir de bayebake ngai nazalaka membre ya NTPCT pe Masum azalaka président ngai te ata bobengi aobenga ngai te aobenga ba membre na o wana siko eza kobenga ba artiste te. Même moi je t'informe que les qui kaka ba kongote baluba bazaki pechanga za muluba baluba bazalaki na habité ba bikolo msusu na habité. Le problème est dans la bino artiste et comédien. Au juste bolingi nini na tolingi kaka na silisa bolingi basali la bino nini bozaki pa maman Olive boleli lelo oyo maman Olive afingami ba diaspora ba lobby boyina boy ba fingi na ba comédien ko mettre na niveau na matanga pululu yo ça l'échange des paroles na ba diaspora oyo ba consomera bino libanda bozala kana problème nini juste tant bokenda ki pa maman Olive boyebisaka ye nini bozana ba proma ba santé belé météo azobela gaou la artiste belé ba maladie to longwe pa maman Olive lelo maman Denise akomi ko yamba bino ba artiste ba président ya ba association ya théâtre bolingaka ba maman présidente na biso ba sali la bino omoni soki to kolobela ba maman d'abord tozo adresser message tozo ko yebisa no eloko aliboso biso tozalaki na président sortant Joseph Kabila Kabange biso bato ba rendre na discours à Kabila na bon comprendre passion ndé Mobutu alobaka comprendre mon émotion Kabila alobaki comprendre ma passion par rapport au Congo to comment mais bato ba rendre Kabila mauvais service à ceinture donc bureau famille politique qui président Kabila tika o yamanga na bureau na Maman Olive pe na bureau na privé tika o yamanga te poto sola ndenge maman Denise ayambaki ba yambaka biso anglo na matanga ou bien na voyage boy o loba nini parce que motabengi sibino ya makamususu ya anniversaire na siko yo yebisa mais on appelle ça mbote maman motaye biso na biso omoni biso bato amayele boy babunisaka biso pona to za pembe mais à partir ya bassesse na bangote po ko za la pe mayele mais ozana bolingote ozala pe kana mayele pe abonzambe te ozali na mayele ya classe mais mayele ya nzambe ozala ngote osape makambo malamu te soki bazaki na mayele ya malamu mais le longa na oloba pe makambo te po nazala na commission wana nazalaki pe na équipe wana ekende pa maman Denise est maman Denise elo bango bayebisanga ke maman Denise ayebisaki elombe ke ngai naza muto ya maman Olive imaginez na tene no malembo binini elombe azoloba na ngai ke bazala besoin na ngai pa maman Denise te po na moto anera maman Olive mais c'est ça le polémique elomba zo luka entre maman Denise na maman Olive bango ba bambanda te bazali ba mama baza ba mama na bisio elomba za maître avocat asukisi ba avocat te avocat liboso pona ngeza Jésus motakatela nga kasamba même moment na mokolo aufundanga Jésus akobima ko sambelanga Jésus akobima Jésus akobima soki elomba mona alekinga na théâtre ya Congo Jésus akobima kolata nzoto ya moto akodefendre ngai elomba sukisi ba avocat te bon makambo nga na oloba pona ba maman Denise azali distinguée première dame s'il vous plaît on a corps d'état azali ko incarner mboka maman Olive pe azali militaire na ya ex première dame azana ba valeur na toko simba ba komo na bango te mais soki komi bongo ezali souci na bino ba artiste oleza la kake matanga ba assister bino bobeli ba assister bo bandi ko le ezali na responsabilité ya bango mibale te ezali na responsabilité ya gouvernement mais bango quand même ba poussa na kaloka gouvernement qui pa bino te mais bango moi bazo oser ko poussa na biso to komelaka bango soki pe ba bureau na bango pesa ka bango te mabe biso to komelaka banga na komela distinguer première dame maman Olive combien de fois à l'époque ex première dame na komela combien de fois na sala ba conférence de presse a loba soki lettre nga tanga monsieur atanga na ete ba pesa ete na sala ka sortie officielle ba mort ka wa le 26 mars 2016 ba mol ke bana maman Olive Lembe Kabila objectif na ngai na promouvoir pe na pérenniser ba œuvre ba distinguer première dame baleka ko bana maman Tansi Ngoma Mosa Kasavubu Antoinette Mobutu Bobila Dawa Mobutu mama Sifa Manya Mosa Muse Kabila maman Olive Lembe Kabila à l'époque esika zali première dame na sala sorto na tondi sao kaka bato na ye bakenda ko diaboliser ngo na zwi kombo ya maman Olive pona exploiter bato ti bakangi ngai na ner batenga munduki na mutu chance kombo wana
Songa na tikala bolole boy kotambo bato ba sakana kala ba tanga musapi na miso ezali pona mususu pona ba elombeko elomba tenga musapi na miso mokonga kene kota mungala musapi na miso yo so mona mboloka tika nzoku zamba mboloko atikela nzoku zamba ya za nzoku ngana mboloko yeso ki azali lion ngana moustique et pas biso balobaka bangira nkema ngire taf wele mi bandulawe donc elombe nanga bato pe ba uzana elombe bon anosage ba awa bino liwa et comment na biso problème na biso ba comédie pour la vie sociale na biso aucun comédien du monde ba pesa ka loso na fufu wana ezali politique ya Congo na biso yango toza ko dénoncer soki tobuite ba kabila biso parce que yango na biso nous avons Tozamba objectif. Nous vivons. Maman. Bato wana eza révolution. Comment na mabete? Ozomona même na ba parti politique kala tozana impel. Les autres wana IDPS, tozana baba FCC bakasi tozana ba société civile. Même il est là moni passer mukuna pe akombi pe koloba makambo politique. Pona koloba trop c'est trop. Peuple congolais sokufa na passe. Mbongo eza ebele. Na sepeli pona moni avec 100 jours ton suis salle mythique. Mokonza mboka son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Osoma na époque ya Kabila sana makambo na otolo basali ya bien. Na monaki na transition 1+4 et sali maté. Eza makambo bien. Code de minier 50-50 to kutaki Kabila kutaki 20%, le latiki 50-50 et ça ba valeur. Tomoni le 24 janvier, tomoni alternance, président sortant en vie, Kabila en vie, président Eli Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana pouvoir azokamba na FCC bazawa na sima eza baki ya Kabila tozo protéger ya fati pe tozo loba na sansu tozo salmitique kasi à partir de salwan tokozwa ba production tokozwa ba droit na biso mais en dehors de ça toza na ba chaîne otolekaka onyo tozo loba toza na droit zo mbongo mais tozo kozwa mais tozo loba ezaka parce que na yo na ngai muto futa biso azate il faut peka ka toloba ti tokozwa mbongo ça dit mbongo na biso ezai pas maman Olivité pas maman Denise mbongo na biso ezana na programme ya gouvernement et pas ilunga Lukamba président ya alternance premier ministre alternance boy de biso ministère na biso pourquoi ezala na mbongo ka ya matanga ministère na biso ezana budget pour na kosunga budget pour nini soki ngana elombe tozo kokufela ezali pona kozanga elombe azomona mbongo ya matanga wana ezali kola droit na ye ozomona c'est comme ça elombe zo sepela mingi bato babele bakufa wana na intimité bongo soki ngana to wela ni siko bo wela bino kolingaka ne ba mbongo wana alebozo ngo bino bokabo bon président elombe en dehors soki idadi di kambala kufa kite ngana siko to ningai kito zana wapi parce que na yaki eza réunion pour tout ça la commission yo lobinga la kolobate bon siko esika yo lobinga la lobate yo loba yo za nani elombe yo za nani oza atele lokola ngai azaka tu acteur te bon aza président lokola aza maître avocat bon aza maître avocat ngana leader d'opinion ngana leader d'opinion pe nazali pe mona mongala biso pa na biso mona mongala kufaka na tolo na mukongo te elomba tenga likonga na mukongo les linges sales c'est là en face elomba tenga malembe okobuka malembe okobuka te papa ba autorité ba telemité je vous dis franchement mais écoutez na makambo na moto moko ça kuna bon mona moto kufa si place famille si un problème non mais c'est sous famille parce que ndenge ni elomba ke loba na ngai ke ya za avocat ese na sima na ngai elomba ko ndima ngana ko za ba avocat bongo lo sale de tungu efumba ke wapi boni boyeko to tikeli bino ta ebele bo sakana na vie ya bato bo exploiter pe biso mingi ti wapi ozomona yo moko ozomona ndenge même na ebiso ko mboko yo tozi li pendant 60 jusqu'à nous avons 60 ans nous sommes quand même grandis âge to comme na ngeza âge à maturité moi j'ai 43 ans na zamona mukete musu ba muzanga lokwa petit poussé par rapport nenge parents sanga eza ko tromper je suis petit frère de Guy Luando sénateur en vie le sénateur lo ba we Guy Luando azola nanga yaya nanga pe na ebisi que à partir lelo soki bon na un problème sénateur, j'ai un problème avec un monsieur qui s'appelle Lombe. Il se dit qu'il est avocat. Maintenant, il va. Bon, justice. Mais il est avocat. Ok, il est avocat. Mais il est avocat de qui? Il est avocat des Congolais. Bon, pourquoi moi?
nga na tozwani wapi ese nga na lingi mosi na ye ese nga na viole mona na ye ese nga na yibi mbongo na ye eza makambo ya Dadi Dikambala ese Dadi Dikambala aza ater na ye aza mona na ye aza ndeko na ye ozomona eza problème ya organisation au sec artiste non mais toza besoin de transparence yo transparence ni oluka mbongo ba kenotika na famille wana ezali vraiment bon bayebi ke bakolia te baboyinga na kota na commission te po ya nini esika bapesaki invitation bapesa invitation epai ya mama Denise batikaki ngai po ya nini ese baartiste comédien ya Congo ezalaka bakongo Masumu mokongo Elome mokongo Sese mokongo Muyombe Gosi mokongo Masasi mokongo Mama Tita mokongo bandeko bolutela biso makambo oyo papa Kwedi pe je pense aza mokongo même na ezaleli omonaka mokongo aza moluba ngalfa moluba aluba ka mibale na mama Boka na okiba okaki mama Boka mongala moko mbe bandeko o wana ok exploitation de l'homme à l'homme dit ngai motakolela ngati ngai motakolela ngati biso tu esika to bunda pona mboka pona kimia pona koteya bato jamais mboka munene boto kotika te ka groupe Simba ndete ya kabato en plus groupe ya Simba ilikia ese ndenge nini bo esika ba kendaki batiki Kalebe wapi Kalebe aza na droite aza na États-Unis ngaya ndé mosi nazali mosi anani makango azali. Non, nous sommes sur Dada International TV. Merci à tous les abonnés. Restez toujours branchés sur Dada International TV. Abonnez-vous massivement. Merci à Diemoundir, les coordonnateurs de cette émission. Merci à la grande équipe de Dada International, on dirait de l'Afrique du Sud. Master Ochangesaka. Fondation Widal Gilwando, sénateur Moko, Oyazoko Bunda, pour que. Réunion, il y a organisation. Naebiso kuna na place peut-être yo ebité ba zui ba olele na imka. Bon, pas problème, na triomphal. Naebiso po na boya kimika. Na boya kimika. Na boya kimika parce que on les exploitation toujours de l'homme à l'homme. Na boya kimika comme ba lobby po na za na commission te. Na boyi pété. Mais nga naebisi bango ka moto alia mbongo ya Dadi Dikambala. Eko benda ye. Koloba bongo te po ba message à liwa de Jésus bima. C'est faux bas à la l'évangéliste Roger Bakalobi ti avant to comme 9 maman na bosato chrétien aza musala nzambe eloko na yebisaki bango ke soko za na masumu yeba komona nzambe te ezanga te bible bible lobi soko za na masumu nga na saint nga na chrétien moto ya bongoli motema ndime nkolo Yesu lokola mobiki sipe mosikoli azui batema dindi na mai na joaki batema le 15 novembre 2014 aujourd'hui quand même na bébé spirituel te nazali moko na kati ya ba papa oyo nyonso basambelaka na kati ya intercession ya ministère amen boyebi na kati ya mboka na biso parmi basali ya nzambe papa nanga pe aza parmi basali ya nzambe oyo bateyaka sango malamu na ndenge ya kobanga nzambe yango bomoni ke nzambe azaka na nsima maloba papa omonaka mira tovanda nabosani ke toana kiti ozomona mama ezopesa kala bino bosekesaka po omoni bino bo bakomede te bakomede bazonyokwama yango nayebisi bino ke soki oza na masumu yeba okomona nzambe te nayebisa baartiste komede parce que malamu ozala na emonure mofa okomona nzambe malamu ozala na far okomona nzambe malamu ozala na pakosiko okomona nzambe mais soki ozala na masumu okomona nzambe te masumu otikala na masumu. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir. C'est cadeau à nous Sanjo to comme déjà nasuka to comme nasuka émission. Ba réunion na bino ba organisation bino ba président. To zonga ka na bino te ba président ba association. Bon maman, après yo moto kene ko attaque journal to cause information. Réunion ko za samedi, ngi na programme des semeurs de troubles. Lumière, omoni ngai nazalo lokola Moïse, Masumu azalo kwa Pharaon. Masumu azalo kwa Pharaon na lokwa Moïse. Osomona. Donc ndenge zawa na lumière na ténèbres yo kanaka te. Osomona. Na grand boule esika na oloba boye. Ça la blague to sa musala. To sa la musala mama na ebiso makambo yo soki bat. Tala basaka na musala nzambe te ngana mukete. Soko ye pa na butu na ange na sakali kolo. Ngai moko nzamba reveraka ngai grandeur na nga naza do naza pembe nazaka toujours tout droit bo mona bato na basinga makila na nini bato ba obenga ngai yaka to ngalo bibo kende na oya so ina olanda bango na okende dans l'espace ça dit que
bango wane pa nanga ba mike. Donc yo problème na yo il fallait ndenge président Elombe asala ki liste à côté kombo na yo. Ya liboso yango wana comme deuxième problème pour ake koloba ke yo tout fait parce qu'il fait la comédie nyonso ba yebake ndenge tokendaki pa maman Denise eta maman Denise alingi boy parce que malobo maman Denise alobaki na Elomba yo koloba ça différent parce que ebisi biso ka maloba mais mbongo to monité yo to bando zo mbongo kuna OK sika maman Olive era yo kike na teki mutuka tuninga teki mutuka po aninga lobi na teki mutuka po na soma ndako aloba teki combien na lobi na teki na $27,000 alobi oh tu peux na sombela ki eza $65,000 OK jongi sa mutuka na pesa mbongo na ke maman Olive pesa $50,000 s'il vous plaît ngai moko pete na bise maman Olive mbalo sombo pe na yandi mo ba oteka mutuka na bango oh wana ese ba comédien nana ku kolobela moninga na absence na ye donc maman Olive alobi mbalo sombo pe yandi mo ba teka balingi bateka jongi sa mituka na bengi bango ba vie ba yana mituka bango mo pe ba ebite ba monika ba bengi bango baye na mituka maman Olive pesa biso $150,000 lelo secret bimi parce que ça ba secret d'état ba musu ba lobaka te même ba lo somaso $50,000 na mobimba ke yandi mo sa $50,000 ke ba zongi ba jip ngai na zongi jip mais na jip nanga déjà na consommer $17,000 mota soma jip nanga za viva bokende ko tia micro comme na meta leki akambaka musumna kinge bende metro ya poto ya vimba ya kuva sona me réponse ape meta pesa nga mbongo $17,000 et ça la 3 mois o wana ngana maman Olive n'Équateur et tokendaka kuna tina basangu na babwende oyo ka maman Olive arataki accident na hélicoptère to saka ngana e bazongi saka ba comédien so nambana kana 2 jours par rapport na comportement na bango amabe ko bundisa kanga o na comédien te bango de ba comédien bongo siko maputo ngana lataka bana ezaka nini politique politique ça ça théâtre na maputa boni boyko buzo babo bon c'est là na ebisa yo ngana zimbongo wana $50,000 wana wana moto ya apesa kinga mbongo na ye aza wana libanda na pesa 20,000 na bakse 3,000 etikali 30,000 moto yaki na mbongo wana azui 2,000 na tika na 28,000 po bato musu babenga bolole 28,000 nanga na osala ndengeni na mosi famille mosi bato to sala na bango nake osoma mwa lopango nanga 18,000 o etika to kaboli na staff nanga na sombe pe papa na mwa lopango na basangusu de place yo et pas maman Olive pe réputation et beba mais lelo na lobby parce que maman Olive kolandanga parce que bureau na même directeur à cabinet maman Olive papa ki tenga tika oyamanga na bureau na atika ko yamanga ta na bureau te donc na souffrir mana PPD wana donc na travailler musala ya punda ya omoni ka resika régime chargé nga pe na changer parce que Nazara qui n'a complexité parce que j'ai travaillé pour le pouvoir. Quand le pouvoir retombe, moi je parle. Kabila longa pe na longa. Osomona. Ya moni que problème ils ont posé za bato musu za na problème à koloba. Ya moni ba osama biso to loba ka biso boma makam na motema te. Est-ce que na loba boy aucun problème avec Raïs parce que c'est mon papa qui m'a appris péché na luka. Ya moni que na laxi pe ba comédie ba luka. C'est comme ça au moni mon kolo Kabila eska ke na otika candidature na boulevard du 30 juillet permet na seni permet immeuble intelligent c'est mokolo na benga ka sai sene so bina bibe sai za otuna na président olobini ga bola ta kande bola ta wana boya wa po biso pe mais il faut to luka relation bien bati se kala ba no kota vérité soki ba kota vi basuka ka ipa ikota nzame na oshwe Baptiste bazaka na bibwa na bwaka njoto na gambela na nini mais pour moi lelo artiste ayebi ko sengo audience ke pas ministre akomi na mi a député na pesi bangi esprit wana même soki on moni lelo ça komi pe ko loba na NTPC na pesi courage wana ya za NTPC non alongwe mais na pesi courage wana azala ki be mu ah bon bango tuna ba doute nani ko ko courage pour na loba pe na masumu Maman tene lombela masu na boto batika lokwa ba frater moko ba ko yebise vérité te vieux mais c'est ça est-ce que ba to pepede ba yebisa kike Kabila lobi mande na ngesiri bango ba yebise te to le na yote to tono yote vandaka Kabila lobi tala bato ba memanga na libulu bongo constitution lobi ni nde mandat albité to ko changer albi bo changer constitution te mbala moko article peuple à la choix ngana votaka Shadari numéro 13 mais Shadari a juité. Bon, ce qu'on a aucun dollar, na mutazu, c'est vraiment na yomo. Na la président Félix Mbamoko. Et c'est na taille. Pour ngana Shadari muta soutenir qui se dit bosser ça Shadari. Muta bisi PP de biso tout soutenir président Eli. FCC cash bako sabi sauter. Voilà, donc comme déjà na suka émission ya lelo, ni noko lo bana bato nyonso bazotala yo partout dans le monde entier et surtout message au PCI pour na maman Olive que onyo kwami na PPRD au gagner le côté na boyo comment utiliser lelo os les kakali sous na ba théâtre te ba diaspora ba boya
yo po ba eba kike oza moto a perdre des choses qui maman liva otala yo nini okoloba na ye et puis message nini okoyebisa na basi ya tadi di kambala o azolinga matangeza la koto o azolinga matangeza na lokuta mabe d'abord beaucoup de respect na première dame honoraire maman Olivier Mbekabila maman bana rais maman oyo azali maman moko azali école de vérité za ba vérité belé sengeli ba congolais ba exploiter ba vérité wana donc ndenge na oloba boye maman oyebi bien que ngai mona na yo tika oyamba na na bureau privé te mo koloko yamba eza na résidence et ko sala nga bien en plus soki lelo na lobi bo ezali parce que maman nga na o souffrir pour ku façon mona passe pour la lingi lobi te soki na beli awa ou be ba poids al prendre la moko maman oye non nga na besoin maman oyamba ngai pe o soutenir nga na be nga na viva pour nga na PPD na bénéficier na ngai te soki na bénéficier na bénéficier ata soutenaki yandi mosa soutenaki ngai ne mona latia yandi mosi polo PPD ba polo wana nazwaki pa président fédéral André Kimbuta yangu ex gouverneur nazwaka ba polo wana kendo tuna mama Suzi Bantu nazwaka 200 polo na sa photo onga na salaka marche pacifique oyoka ba diaspora ba telemba lobe ba soutenaki yo lifuta ni nazwi parce que onga nazwi c'est écoute azwi ay kolekanga c'est ça sani Baptiste Belo nyonso bazo lelo ba presi kisanga bake kolala na hotel na Dubai kuna parce que ezaka po ba artiste bon ba kata Suzi Bantu oui ba wala ba combattant na bundaki na ba wa sentina nga ba gena les guerriers na ebite gena soka keneki gena 7e bagarre donc 7e bagarre ba ça bato ba soutenir même on monaki le 29 novembre oyo campagne silaki ya président Sota Kabila na papa Kisekedi ba yaki na aéroport Kimbuta suspendaki ba kita na aéroport je te dis ba artiste on a tinda na aéroport maman il faut ba image wana ngani mona tinda bango j'ai payé le ticket pour 60 comédiens oyo bangalufa ba riskaki ngai ndena pesa ki ngalufa mbongo ya okena aéroport bon ndenge ni lelo bangalufa baba no benga mutu amayelete ça c'est pour jouer avec une personnalité mais je te dis franchement je peux fâcher osa déjà la kanda ouais parce que je peux fâcher na kuiko sirika na mayele ndenge mona bango te bango ba na mayele la classe na mayele nzambe so ina sirika na ngezali wa ikobenda bango liwa na ko kiko sirika la famille ça non oyebi que le 29 les aïsou le 19 le 29 oyo bato akufa kina changu oyo papa Kisekedi so kita auti campagne Kabila auti campagne bakutani fa ba kita na aéroport andine bon so ba mona ki image représentatif ba comédien ba bakata ba ntsakala na j'ai délégué 60 comédiens ngai moko na fanda ki na ndako comme nazana ba esprit ba kambakanga na fanda ki na ndako na zokota ndenge bango siko ba oluka président ate ngai na poya ki na mbiskat bato ya ba combattant ba kanga na quartier 1 mais na limwa na ebike bo sakana bozo sakana parce que mboko eza ya bino hein. Mais monsieur Sile. Donc merci beaucoup à tous les abonnés des Dada International. Donc, merci à René Kabassé de Bruxelles, mon ami de longue date. Bientôt. Donc, on est ensemble. La famille est sacrée, c'est la famille de Bruxelles. René Kabassé. Merci à Sijon Donga derrière la caméra pour le zoomage, le coordonnateur de cette émission, Die Mundirba. Merci à Lionel Sassa, Lia Petit et Papa Yobongo. Merci na équipe Mobimba Dada International, Patrick Kachi, étoile polaire depuis quelque part. Merci na bateau sur soutenir Dada International TV. Restez toujours branchés et abonnez-vous. Vous pouvez savoir Kaka confiance. Je suis là moi votre humble servante Dada International, la daronne de la presse congolaise. Femme a plusieurs options. Toujours continuer kana musala ba onyo so balinga biso, ba continuer ko linga biso, ba continuer ko consommer musala oyo, ba ope balinga biso te batala kaka, ba commenter peka ma baby so pe tozaka kana puna. Ya osa musala. On se retrouve prochainement avec un autre numéro de cette émission. Au revoir.